Bonjour, bonsoir la famille. Soyez les bienvenus dans l'émission Tout sur la Bible. Émission Tout sur la Bible. On a les sœurs Marie-Grâce. Bonsoir, ba téléphone, pe ba télé na bino. Voilà, bande émission nanga na osenga. Vraiment, vous s'abonner massivement à Marie-Grâce Taylor TV. Marie-Grâce Taylor TV, vous s'abonner et ça a bien partager vidéo, liker, commenter. Toyeba nyonso tutene na lobala mokimta nyonso toazate tozoye kola place omoni o remarque moko moni osala biso eza bien so komiango poto koka koyekola to koka koyeba place nini ya obongisa esa biso bien pe esunga vraiment biso. Merci nebike bolanda video o bozale belé nebike bo partager nebike bo rolanda video nanga. OK, lelo na émission Tout sur la Bible, na exhortation, na explication, na kaka ndenge mutu na mutu akolinga a zwelango. Nous a vraiment mukusete na koyebisa bana nzambe avant photocopie ezala original fo ezala. Wana eza message nanga lelo avant photocopie ezala original il faut ezala. Jamais photocopie et kozala sans original. Par là, na lingina lobanini. Ezala ba vrai serviteur, ba vrai servant de Dieu bazali. Eza pe na ba faux au Bible lobi na biso na dernier jour et belé ba koya na kombo na Yesu, mais photos na discernement pour toye babango. Alors to tika vraiment na ki na pendant mission na ngami zaki to tika ko sala campagne ya ko lembisa bande ko bakende église te bavanda na ndaku basambela na ndaku non to ko sambela na ndaku oui est-ce que yoza makaso sambela na ndaku mutu mususu po sambela bien faut za ka 2-3 personnes mutu mususu faut sambela bien faut za ka na kata ensemble même to monaka koni moko soko tiango ebele biloko te il faut ba koni belé pour biloko ebela le même chose tam sous prière soko zo bondela yo moko musa makasa bondela yo moko te faut à la place ba te belé pona koni na yepe epela pour baninga mususu ba pelisa ye. Alors tout tika vraiment original vous copie original vous copie tout tika ko komisa nzambe lokola nzambe nde copie diable nde original mais non tout tika ko komisa nzambe copie diable nde original te nzambe na biso aza original nzambe na biso alevaka nzamba bible bi nzambe élévation e yake pa nzambe élévation nyonso oyeka pa nzambe nzambe nda pambolaka soki muta osambela pona ba chrétien so muta osambela azosambela na pasi na konyoka mwa 2-3 personnes nde wana ya nzambe mais soki atombwami akomi élevé mokile komo lobela akomi ya Satan. Ah Seigneur, to wuti na ba pensée wana wapi surtout mingi biso ba congolais surtout mingi biso ba anglophone ba francophone ba anglophone ko baza makamwa to ba ndima rapenza nguya nzambe ba yebi ke mabe baza malamu pe bazali mais surtout mingi biso ba congolais to koma ko pesa diable to koma ko lever diable na bande kona biso bazo ya liboso caméra ba osala ba émission to koma ko lever diable ke nzambe ondie nzamba pambulaka te nzamba elevaka nzamba pambulaka. Oui na Bible lobi na biso na dernier jour diable akoya na ba oyaye tango ya na ba oyaye amen akoya akozolinga amemi ba oyaye alingi a mélanger ngo alingi ba troubler bana na nzambe basala ba scandale pona oya bien na ba oya to mona ba mpeka baza mabe ata to moni muto aza bien to comme déjà kozela ye abeba ata to moni muto aza bien to comme kozela ye déjà akweya non. Obo kene ba église te ba église wana ba pasteur wana bo vanda na ndaku te maman papa senga nzambe discernement parce que bible lobi nzamba bi akoya koza temple ezatenga na ndaku te akoya ko oui akuta batu mususu baza na kata église mususu baza libanda baza wapi mais lobi na biso akoya koza temple na ye. Alors senga nzambe discernement est-ce que mosali oyo eza penza ayo papa nzamba lobaka olio yoka ovandi bandiko bakaka omoni ona moni azala nzambe te pour élévation omoni na moni papa Charles Bameko Bostra TV na omoni abimi pour l'élévation na ye. Oh
Tango ande ko nyo comme na ba prière ozalaki. Ba jeune prière tam su ya jeune tam su ko ko jeunete. Makambo te même makambo sacrifice. Tam su sacrifice ya bande aya salaka to yo o asala o azo sala yo ko ko sala ngote. Siko élévation ko ozala ndenge moko te. To ko beta kayu to beta to salaka. Yo salaka 10 heures du temps, ngala sala 5 heures du temps. Salaire na biso ezala ndenge moko te. Loi nature ezo ko enseigner biso te. Tango suka to mone belé oui dia belé ba stratégie na to mona ka basala nzambe wana basala nzambe wana basala excusez pardon. Bolimbi c'est bandeko na kifale na funga la porte tozo mona kaka basala nzambe wana basali bwe bazongisi bwe bakei bwe bazongisi bwe non soki muto atombwami ye pendia akomi kosema bosala mabe makasi oyo bao détruire o baza ya nzambe baza oui original na koza na papier oyo na koza neti livre na kosa photocopie oui na sali photocopie nanga na ko fina na photocopie na fini 10 et bima 10 photocopie mais original ezaka moko ezaki livre oyo na kosa la photocopie ka moko livre oyo mais na kosa photocopie na bimista msusu page ya liboso na sala ngo photocopie na bimista msusu 10 pages au 20 au 100 pages de na fini là mais original les amoko elingi ko loba te que non original les ala qui était original les ala qui avant sa photocopie na oui ya mabe ba koza les belé mais bien pe bazali l'air a Eli abina nzambe abina na tikalika ngamoko nzamba bakine na bombi 7 ans ba on nzamba bombaki ba obima prévenir to mona clair aliazo ki makimaliza zala kite Élysée ko monita maka etanga makite Élysée zala ki wana Élysée zala ki na élévation utake pa nzambe olio vandaka o mimiraka na élévation moninga olio vandaka bosala tout ça ba propagande ko pekisa bato bakende ba église te ba église de Dieu pesali ba église nzambe pesali senga nzambe esprit à discernement na mukanda na correcta lobi apesi ba don tant sous le temps autre zali on a besoin d'un discernement au discerner est-ce que serviteur ou serviteur de Dieu est-ce que ça servant de Dieu oui ko vanda te ka otala ka non to ko motala ba view non il y a ça bato ebele message on nzamba pesi zo ça bato ba ebele message na eza clair moi ça que muto so se retrouver na kata message on a mis moni na kata message ba lobelinga tikangai na ya tikangai na lukanzambe propagande ya kosala propagande wana propagande ya koluka détruire basala nzambe ya solo totika église de Dieu totika tovana na ndako te tovana na ndako te bondela nzamba mema en place oyo kendo sambela soki olivani na ndako kokoya te kokourajaka bato te ba pasteur wana bandoki ba pasteur wana basala kaboye bazongisa kaboye non nzambaza élévation et utake pa nzambe jamais ba kolobela photocopie sans que ba lobela original et na ba bureau mususu awa so memi photocopie ba non toza photocopie te fo ya kana original ba original pe bazali ya nzambe alors soki yo moni ke makambo wana eza nango niveau na ote zonga sima bondela nzambe akolakisa yo nzambe akoguide yo yoka mungongo nzambe bible dit bride eza kopasuka do yo kokota nga pe na kokota kobanga te nzambe aza nzambe
message nanga ka ezalaki ya lelo ke non avant balobela photocopie donc faut balobela original donc basala nzambe baza ya solo botika kotia bato na mutu lokwa basala nzambe baza te botika kotia bato na mutu lokwa nzambe apambolaka te botika kotia bato na mutu lokwa nzambe elevaka te nzambe alevaka nzambe apambolaka nzambe asalaka nzambe abikisaka nzambe botika kolimite nzambe le bible elobi le même nzambe anaza le même nzambe wana na kata bible totangaka aza le même hier aujourd'hui l'éternellement alors totika kovanda wana kosala lokwa ke non te soko zo souffrir nde oza na nzambe soko zo nyokwama nde oza na nzambe soko zo lela nde oza na nzambe soko komi koseka elevation eye bato bakomola ndo nde okomi ya diable non 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 biso penda toboyi yango totanga bible tozondima bible boya kolobala bato biso tute ke non nzambe asalaka tete nzambe asalaka bafo baza oui bafo baza mais bavrai baza donc nde na bie photocopie jamais bakolobela yango sans original baoriginal bazali alors tovandaka te kobebisa baréputation ya bato toyeba discernement poto ko bateke na o wana azalaki ya solo te ta mosusu agent ya diable atindi po ya koya aya kombriller bana nzambe bomona bato sutu ba ndenge moko alors senga discernement sœur nanga senga discernement frère nanga zala connecté na nzambe zala connecté na nzambe nzambe alobano to ekomi mabe to na besoin nzambe alors kolinga te mutu oya pekiso prière mutu azoya ko pekiso ko sambela yona ndoka famille na aoluka amuno zo sambela aoluka azozwa yo te nda yo pekiso osambela po aluka a détruire yo alors mutu pekiso osambela te tant toza nango ya temps vraiment ya oluka nzambe fenza ya osambela donc c'était ça original bazar photocopie bazar mais biso tona discernement senga discernement ya koyeba nini eza original original ate biminde photocopie ate biminde mon original mais so tali yango pe bato ana miso bate o eza photocopie alors Saint-Esprit esprit de discernement de ko sala kena oyeba wana aza original wana aza ya nzambe nzamba pambola biso to s'abonner massivement na Marie Grâce Taylor TV to kuta sumbala simana émission na biso to solo la Bible émission na biso to solo la Bible s'abonner massivement partager vidéo liker yebisa mutu moko bete ba original baza ya nzambe baza bakosa biso te totikaka kubamba o nzamba tomboli mabanga totikaka kubundisa o nzamba tomboli mabanga po yazo bundisa bino tele bino boza kubundisa ezo bima pena ke bino boza ba photocopie de boza kubundisa siko original alors ba bundisa ko original te po nzambe yemoko asimbaka ba original la photocopie basuka kana kwe basuka kana mabe nzamba pambola biso nzamba pambola bino nde nalobaki na video na ngai mususu wana toza armé oto bundisa diable to bunda biso na biso te toza armé au photo bundisa diable alors so comme bundisa biso na biso donc c'est que yoza biso to kosa aloka ba filtrer ba côté na kata ya armée ne armée congolaise la komona ba ngula ba kokota pamba pour détruire alors donc oyekara pour détruire donc oyeba ole to oyeba yo to tio musika na biso pe nzambe na biso yemoko audil na yo merci nzamba pambola bino bo s'abonner massivement na Marie Grâce Taylor TV to kutani mbala sima bye bye.